Maintenant, est-ce que le lopé, Boutama son pays peut aussi s'élever devant un chef de l'État nabiso à l'élo? Parce que le lopé na Congo, Mbouta yosa doyen suivi pendant nyonso ezaka kama benamboka o. Mais en tant que doyen pays à République Oyo, aujourd'hui déjà cette opportunité pour le Belamokonza Mboka Oyo, Babenga les rois d'Isaïe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi le faire, non? Au coup, ça l'a petit. Okay, mais nous on continue à le faire. Les des occasions des alagate, surtout mingi zaba ndeko na biso ba musicien bazwaka occasion wana biso tozwana no ba comédien tozwana occasion te ayamba biso peut-être 15 jours mais jour kaka oya ko yamba en tout cas parmi ba point ponga na sala kate o ko finga o tout ça éducation biso tozwa yango te na ko sala proposition na ko sala remarque et puis na sali suggestion pour que makamwana ebonga. Donc ngana za subversif te et puis na uto loba na yo kena ba France ba Belgique tout ça tout ngana déjà même na période ya Mobutu déjà tellement que tant makamona ngai baby ya wa tout ba loba ki ngana za contre tout ça et ngai soki na salaka idée ko kende ko vana mboka mususu sinonga soki na komika ka lelo lobi na zumi kanda pour mususu bakende bakosa kana bango au kutu bayebani kutu te me bakeno kosa non bazolukela ngai bazolukisa ngai tout ça okeno tala même na quartier na bango kutu bayebi ete eza ko milukela base Mbuta na bige Hercule Bamvoa na London City omoni Mbuta yeyo yo pena mwana Luanda pena ya solo dog Mbuta yeyo nakoki omoni TV za la katang mwana Luanda Hercule Bamvoa Hercule Bamvoa donc yependa na yebisa bango lelo pena na bayi lelo en tout cas Mbuta ta compliqué ngame na osala ke mission nae donc aza osepela na Peter pater beya tranquillement donc yopena tranquille de tozaliwana c'est un grand péché sur na lobeli secret to lobeli secret ya carrière na yo mais lelo ba carrière ngo et comme peut ko bata mana malgré lobela qui culture na biso c'est-à-dire religion na biso pe ba ya africaine mais ezala ki ndokite est-ce que Mbuta aebi mambo ya kisite pour le comment concurrence ya ba succès ngana leki oyo onga patron ya ba ngana bangaka na moni jeune moko bimika mwa mikolo oyo aganga ye patron ya ba toyo bazana ba groupe théâtral Mbuta tango talango nga phénomène nga na tango talango soko soka occasion okuta bango yebisa bango pena nini te ça nango mabete okoza na kombo tout ça neti ngai na fuma mbanza donc et ça ba surnom neti ngana zwaka ngo chaque fois rôle moko na jouer na changer kombo na zalaka na zana kombo générique masumu de brandé mais net sikoyo mikolo yo série nazo lekisa na digital na za kombo masumu te kombo nanga papa coupé. Donc ça dépend ndenge biso to yekola na classe kombo kaka to kanga makana kombo wana te kanga mikaka na bilamba wana te kaka lobeli wana te tout ça o change kale mususu comme normal le mususu comme boye ndenge za itumba makasi pour s'imposer na genre wana pour ba mususu bazana facilité soka bandi oyo tango mona batu basepeli na libela tia kokufa kaka sala kandengo na or biso ngana zana pièce moko rôle moko na sala de la pente ça fait plus de 30 ans sikoyo tisiko batu balobela ngo ka masumu mais ce n'est pas parce que na sala rôle wana ke nazonga ka te ngana sala ba rôle mususu almena lokola pe nazo fêter 30 ans kala te nazo sala pièce moko série moko ya de la pente comme ça batu ba mona ke tamba ko mona ngo mais on pesa bien mais pourquoi kanga makate ezaka boete donc ba combo ya batu tout ça ndenge bazo pesa na ba combo ce n'est pas un problème et ça d'abord ngana ça pour l'émulation c'est-à-dire concurrence moko loyal donc aussi soko tout kutona lombe na di bien galfar di lombe di bodo na landaki ni na yo jeudi mais ça très bien mais landanga semaine prochaine na ko boma c'est vrai ça total tout ça donc bozo ça là tout ça bozo blaguer na bino d'ailleurs c'est pourquoi nous sommes ensemble batinyo so bazana esprit ya normal okenokuta bango bazala souvent ensemble o bazana esprit ya mabe tout ça individualité bakolinga te bayoka lisanga moko ko sale mawana bazomona niti kaka alona ba bêtise na bango ba comportement tout ça ou quoi bakolinga bazala toujours na pemene or biso toujours sala tout pour que
unité ezala. Alors donc ce que moto a lobby makambo na ye ya mabe toujours déplorer yango mingi soko pe omoni bazala nyonso baza ba camarade ba musicien. Oyebi ke ba musicien nyonso te note ba wazekwa ba lutumba ba tout ça soko zo sola na bango zo sentir que ah non ça c'est un artiste qui réfléchit. Mais bah mususu ozomona que vraiment c'est la délinquance vraiment ozomona que ozo se demander est-ce que bon comment quand même na ba parents est-ce que ndenge nini nzembo azosala est-ce que ça quand même na mama est-ce que ça quand même na ba bokilo est-ce que yo nzembo ngo ba kobeta ngo en dehors ya bango ou quoi tout ça donc biso pe oyo baza attaché na ba musicien ndenge wana oyo ba yebaka makambo te bazo kene luyenge ko baby sa société bango mena bazo linga ko mema malade on n'est pas en biso c'est rare oyo que comédien moko zofinga comédien moko bo mais siko ebandi ko ya moko mais toujours dénoncer yango tout ça l'essentiel est que biso nyonso toyebi objectif na biso. Merci boyebi objectif na bino mbuta osolo pena kitoko merci vraiment na ndingo disposer kitana yo mais oizalaka nango question moko na silisi la émission lelo yoza doya lelo suba lumino ke no mutama sumusala classement ya ba comédien to ba acteur oko jouer na bango en dehors na ya groupe na yo est-ce que ko citelenga ata 5 na ba jeune na ba kolote pour ba kolo déjà bango to basa déjà au top na ba jeune penda lelo ata 5 oko za la pena loko sa pena pièce na histoire mo boya to sala omoni siko question na yo wana eza na façon mibale po ba artiste comédien ya bien bazali mais ndenge ko utiliser bango yo metteur en scène il faut siko comme fanatisme na groupe bon momi wana parce que ye metteur en scène ou bien na zotia ka kuna même azana ye kutu yete mais bazo pesa ye rôle wana on n'évolue pas mais ba comédien bazali oyo kutu yo yebite na go sitelo comme mutu moko loba nani yango mais nga soki na zuiye na distribuer na pesa ba directif pas tant ko bien wana. Donc, moi, je n'ai pas besoin de vedettes pour jouer avec moi. Moi, j'ai besoin, il y a un talent. Talent, sur la distribution, salami, tout ça. Ah, bien. Maintenant, nous allons présenter Batunion. Ok. Oh, garçon, Yubabano Tuna. Garçon, Nani. Oh, André. Ah, mais c'est formidable. Hein? André. Pour moi, ce que qui vedette, qui vedette, à mon anagambala, mon rôle, mon boye, ou quoi, tout ça. Il croit que c'est la fin du monde. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Un artiste, il faut se remettre toujours en question. Même si tu salini na biso to lakisi na TV ta na otala bango. Aïe. So ba pesi biso to référer yango na ko sala encore plus mais place wana il fallait na sala encore plus. Même tant que mona mutu mosusu to landi yo vraiment mais ndege osali or ngamo na zolo moi je devrais faire plus bino mozomona. Donc tu faut un artiste ça mais biso oyo ya biso ya balabala oyo to bimaka télévision et renda mauvais service na musala na biso zomona. Donc mutazo il y a sans vision, rien du tout. Or ce que oye na vision na oye ba ke musala o discipline nango ezala ka bobo. Oui d'abord en tant que artiste vedette oye bani déjà osana comportement et kozala différent ya batu mususu ya balabala ya tout ça mais ba mususu même na ba matanga wana komona lokola yebani ya koyana ba retard moko boye ala ayena même na 5 ou 6 personnes ala bazo ya tango batu na ba tango kotala ombona ka ba tango vraiment sonné mais yé kuna zomona tellement que na éducation na instruction ndenge akolina ndenge ayiko kota na musala ngo eza ya kofuata kana ya zomona ngo normal mais bato ya logique baza touché tant que tukutana ka yango quand même to yebisaka ke bokeba lobby toza na fête to bien toza na matanga to boy exhibitionnisme tout ça mais okomona kaka moko na utala ye nanu ako lobaka ngana patron ayemba mo bude bino oya lobaka sa patron na bino ti maya ko mo bude bino lisusu te mutalo baka za patron nga na utokolo baniti ngai mfumo mbanza oyebi mokonzi ya mboka ozuka mais ça je crois que mais nazo lobelango pas na sens que ce qui na minimiser bato te je pense que yé peut ozolo ba mokonzi ya patron ya banani peut-être que je crois pour na kota na cerveau na yete j'espère que yé peut lobelaka na sens wana soki kopi na côté rien du tout parce que to lobeli banka babakisi ya wa tout ça ndengenini tout ça
tovanda na elombe tosole lobi mais c'était kaka komba président elombe ko sitata komba leki nayo esobete ça a été les autres. Mais par exemple, tu vas to réfléchir ça même en dehors ya nini moko boye to réfléchir sur l'évolution ya culture, to raisonner kandenge moko tout ça, to utape na ina, to ko se référer di makambo professeur tel alobaki na sikoyo ou bien na spectacle na yo saliwana ozomona te non tala to justifier biso ba mususu peut-être to kutana kaka na kati ya musala wana peut-être que masolo ikozala mingi te alors omona di tozoka bato mosusu bazosala bakisi pare bazolekisa bana na bango tout ça na bakisi tout ça mais eza perte ya pamba parce que mutu moko atonga building ya 5 étages ou 6 étages awa aza te donc finalement osala kisi wana puka koboma mwana na yo et puis pour que na nzela soki bazobenga or biso toboma bato te babengaka biso mpe na banzela ndenge résultat ozomona siko place bato bayekola ozotala donc au fond, ce que bon, c'est moi, donc au fond, c'est rien du tout. Parce que même mbongo, ce que le biba mbongo, nous aussi on peut avoir un franc, tout ça, mais sans que tout ça là-bas, qui est tout qui s'abat, ou bien, et ça problème, il y a tout. Biso musala na biso, il y a le théâtre, cinéma, répétition makasi. Même parce que, même ce que pas ngango, ngango, le bate bolo, yé pas nanga, la kanandako. Kusala eloko moko tenga moko kaka na kobimisa yo tout non ngango loba non kende keze osala kama musala altango koko suko yebi ko raisonner ko mais misa wana jour na lobaki na yeto kende le pa nganga boyaki mais abosaka dur tant que to passer mais pas to tiayeka donc musala nde kisi soko tieba biloko na kisi na sima okosala limité puis toujours au katani nanzela. Nous on vient de faire 50 ans parce que nous croyons en nous-mêmes d'abord et puis nous croyons en Nzambe et voilà. Donc retenir le coup, sinon parce qu'il y a les hauts et les bas. Bato batika ba makele lobi muzuzu okutaka non atika non akoma ko teka na yeso kinino parce que vision exacte. Merci beaucoup. Bon senti sagesse. Je me réfère directement à l'adage il y a Martin Luther King à Loba, à chaque individu a son talent. C'est-à-dire que c'est contenter na oyozanango comme talent. Kubulena no kisito qui sagesse ya mbuta to balobisa kam fumambanza trote et surtout que chez nous les Nekongo to lobisa fumambanza trote Monique Mukazo sepeli na ndenge pe na yambi masumu de prende ya la kayala je pense que c'est ado panzo mfumo wa Kongo mwana mfumo kimbangu na biko sepeli ndenge pe na yambi vina yo lobaki vino aza pe na initiative organisation ya yeboko au Hollanda statistique nyoso to asali wana moi quelque chose pe ça la c'est bon parce que tous en a pona ko élever culture africaine en général donc mbuta songanzila mbuta gordo kasongo mbuta joboke mama ikewa mama Adèle bino boze belé mena ko bwaka mingi te po na mbuta pe na ebité émission komina suka nino ko conseiller et pas ya ba onyo surtout ba interprétaka balobaka théâtre ça exposition du corps pona bana basi ndenge pe balate la surtout na banzonzini nino ko na ngete na tuno keso pe na ekoma boye koma ombuta alobaki mabe conseil noko pesa to na bato batala kande balobaka ngaso ninga zo mwasi foka kana benga groupe mbuta masumu akopesa nga mwana wana alata yoka banzoto yoka tibelezi conseil no pesa pre wana olobi lo basuka bato pesa pe dédicace. Bon, nous avons un problème à Mutugu na ye, ndenge azokanisela tout ça, biso ndenge to yekoli, ndenge pe to leka na groupe salongo, to yebaki objectif. Pourquoi tozoya na musa? Yango to bamusu bazoloba bino ba période na bino bozako nginda te, siko ba période surtout ba jeune bazo nginda. Mais tout justement, objectif d'abord ezali musala l'art. Et puis bozo sala musala ya art et puis ba moyen ezoya kolanda na sima. Là, vous contribuez à l'élévation de la nation. Alors sikoyo et comme sikoyo ba fille mingi nyo sote parce que ba mama chako bazawana ba mama na tout ça bazako landela na ndenge ya normal. Mais sikoyo komi ba groupe d'abord
plus de 60 chaînes. Démocratie et nous sommes le seul pays africain où au monde où ba chaîne où les gens s'expriment ndenge balingi. Et le col est comme une ngwana soko pekisi batu ba le quand même la chaîne ba ça la groupe batu droit de l'homme ba ba ndenge nini bo pekisi bango botika bango ba s'exprimer na bango tout ça. Donc na chaîne moko toza à peu près na 10 groupes multipliés na 50 chaînes de télévision, nous avons plus ou moins 500 groupes qui passent na ba chaîne de télévision, sans compter oyo ils ont formé maintenant bazuba espace T. Et alors, donc, nous sommes il faut qu'on y ait yango, sinon, moyen vraiment exalité. Alors, orientation exacte à question, na yoku ezaki que conseil ni no kopesa na ozomona sikoyo na ba chaîne wana bazo luka mbongo bango. Donc, ce gars qui groupe na yo, quelle que soit qualité, quel que soit message, c'est au boké ko futa. Allez, baleki sibino. Mais alors, tala ba message zo le kakuna. Tala tenue ba fille bazanango. Tala même ba garçon ba comme parfois ya alinga comme aneti moi si tout ça des choses comme ça. Alors, na yebite est-ce que zala qui communiquer est-ce que quoi que ba groupe moko ya ba mibali bazana na poto bango balinga kaka basi yo ba s'exposaka. Po il paraît que ba fille yo ba s'exposer. Il y en a même ba producteur mususu kutu bazana poto bazo senga na batu na bango basala ka bango ba nini botozo benga ba série pona kotina na poto ponga ngana zaka na biloko wana te banzonzingo wana depuis ngana lutaka plus pour que ba futa ba artiste wana basala ka nzonzingi malamu. Mais moi je n'aime pas ça parce que bon nazana nini wana te. Alors ba garçon mona ba sala ba bizeti tout ça il paraîtrait que na poto basi pe balinga ka sorte ya mibali wana basala ka biloko na basali mibali yo bazolinga basi yo s'expose ka comment voulez-vous yo niki na utulo ba isa gu ya mutu na mutu ba série mo sorte mo kope ya ba garçon basala wana une fille qui s'expose tout ça ye wana nde azolinga ko bala. Mais il paraît très peu, c'est question qu'il y a 1 à 2 ans, comme on a soigné na bango, il paraît na poto, tu vas boire na bango facilement. Tant que fille encore qui na poto, moni clair, yewana akenaye. Alors biso tout ce que nous disons, au moins na batu bazo sali sa ba film wana ba série wana, bazo senga même na ba artiste na biso, basala ba scène moko porno. C'est-à-dire que vous savez l'histoire déjà ma bé ba balati ma bé mais est-ce que ba scène wana na lobaki wana basali yango donc bozomona. Alors moi je me demande même potongo bana na biso bazobota makuna tout ça c'est vrai que bazolanda nini ya ba mindele mais quand même o ya biso donc yo parents na tout ça na bana ngo ba kufi ya tina mindele bozotala biloko wana bino bozolinga bino ba parents bomona bo tout ça c'est malheureux. Nous faisons quand même coquille pour faire raisonner tel. Alors fille wana soki ye azarane na idée ba makambo wana te tout ça ayebi ko se respecter ayebi pourquoi yaki na musala wana oyoka merci mais oya ye na musala na biso po azwa mobali moko mema ye na poto e mobali wango alingaka ba tenue wana ya presque ko lakisa nzoto mobimba tout ça bon bazo soit pas ba client na bango c'est ça aussi la vie mo qui les a compliqué et loko bino nyozo bozo mona kizama be mais ba mutsu bazo mona ngo normal. OK, c'est pas pour est-ce que lobasuka dédicace pour na émission comme na suka. Non mais dédicace na websaka na batu nyoso bazo landa ce que c'était ma somme de Brendé depuis Kinshasa, spécialement à Selembao. Ponga na Selembao depuis 1988. Batu mingi tango mais bino comment yo star yebani comment il faut ça na balemba ou bien ce que wapi tout ça non. Mais peut-être qu'il suffit d'aménager un peu place aux alliés et puis au vandi na yo calmement tout ça que donc inutile à ko sala so kini wana nazo pesa batu nyonso to ba mesana ko landanga na ba nini nyonso comme sikoyo nazo pesa bango mbote mingi nazokoba na sali 50 ans jubilé d'or na ngai nazwi ba médaille ado Congo mfumo mwana mfumo kimbanzu ado mpanzu biso tozo bunda pona mfumo kimbangu ngana za un grand propagandiste mais catholique mais
soko ozaki mbangiste ya sima kaka na koleka yo parce que na buto lobake nazo tambola un peu partout na ba moyen na ngamoko pona ça la promotion ya papa Simon parce que papa Simon kimbango azo mérité yango po biso moko soku to lobeli yango te ba ko étouffer histoire na biso to ko linga te histoire na biso ba komelango na bato mosusu sikoyo zela na silisa zela po sikoyo bato nyonso na monde ba yebika ke Martin Luther King nde mutu azali na bundela ba noir 1964 65 yende abima en vedette or en 1921 quelque mutu moko asi alobela kiango tango na ba 1955 tout ça toujours le makambo ya bazolo bela makambo ya non en 1921 tango ya zolo bela makambo ba indépendance tout ça africaine tout ça il quelqu'un ndengona bango bazo compter kaka oye ba Kwame Nkrumah ba Houphouët Boigny ba Lumumba ba nani o ba salaki na à partir de 1950 55 bazolo bela makambo ya indépendance oh bango ba précurseur ya indépendance en Afrique te na 1921 kimbango alobela kiango donc il faut tout changer histoire la véritable batuba yebango alors etumba nangande yango wana. Merci beaucoup. Je pense que merci na batu nyonso tu oyo balingi ko zala en contact na ngai Masumu de Brende plus 243 9 98 234 653 9 98 234 653 soko bengi ngai toko solo là tout ça si vous pouvez m'aider na ba idée d'abord surtout ba idée pour que na sala biloko makasi encore plus bon le matériel ce que tu as là matériel sinon tu couvres déjà avant le console tout ça mais ça ne veut pas dire que si vous voulez m'aider que vous hésitez non surtout nous on a besoin des appareils il y a pour nous la musala tout ça aux hommes les jeunes nazo tielanga micro nazo envier ma bea wa nazo balubako ko lia lisango menga nazo linga na mela yango tellement que alors toujours linga ko travailler quand même na ba condition moko ya malamu. Merci pour nabino toza bandeko entre biso to linga mboka na biso soki biso moko to koteli mboka na biso te to ede mboka mutu mususu ko sala ngote yango na to vanda awa bolamu c'est tout ça mais nous savons que ezamboka na biso que demain sera meilleur. Il faut biso nyonso contribuer d'une manière ou d'une autre ngana pona domaine ya culture et nazana kati ya musala wana. Voilà. Ok, merci beaucoup Mbouta. Demain, il faut toujours chercher que demain de nous est à la meilleure. Je pense que Bolandi Penambouta n'a lobby na sagesse nyonso sans polémique et à lobby kaka oya lobaki et ngape na conseiller kaka na bino nyonso bino bozali na diaspora culture congolaise eza kokufa. Ezokufa parce que biso bompe to bomango. Surtout bino ba producteur en Nzonzing. Bozo mema biso kana ninga mabe. Ko exploiter bandeko na biso ya basi. Kokomisa bandeko na biso mibali ba PD. Oh c'est pas bien. Nous sommes des Africains. Et puis ça joue à te et ça là qui bon Noël tant elle périodiste dès le moment où mwana ya adopanzo mfumo Congo mwana mfumo kimbango yenda zala ki wana ko présenter bino émission beau dialogue alelo donc tout ça là qui bon na résidence ya Mbutamaso na commune à Selimbao donc apesi ba numéro bo sungaye sur le plan financier pe ça la c'est bon na kosili sa te sans pourtant na pesa mbote na président Edi Disweme Bangudi ne Congo ya solo motema ya mama Élysée Disweme Mpilu mama Denise Nkumbo apôtre Ndongala mama Sandrine bayekula ngoma yo zalaki penda wana pona kolandanga na kepe kopesa so mbote na Joël Mbuta Joël bomo ya seko Koko Matiki bolande bino moko ndenge Mbuta masumo pas à valoriser qu'il tire à bayindo pe ana soucia valoriser donc en d'autres termes beaucoup soutenir et na keso kopesa mbote bongo na Hercule bamvoa tout moi na London City donc nazaka ko sepela avec kala troté na kinawa tokobeta mboka pater beya tranquille na Luanda donc na sepeli kojo di kwiza na mboka Philadelphia yo yebi masoleza kitoko Pasteur Daniel donc docteur qui a poids M Monique Mukazi donc ya bino pena Noël tanto el periodiste yo Eric Tinunu Cointro Noël tanto el periodiste zozela kaka eya Adriette Tinunu pe yo zalaki wana donc na kosilisa te na kipe ko pesa bongo mbote na oncle Diang motema mama Henriette Lolia mama na
oracle donc bino na ko bosana te maman Florence Bandu yo yebi masolo kati yo mama nanga batela mwana na ona le temps elle peut exister dès le moment donc epesa zuwa te na sepeli et na koki osilisa te sans pourtant na pesa équipe technique ya zalaka toujours wana malgré ba souffrance malgré nini mais tozala toujours na Romeo bis do yepe na Romeo bis elenge yepe na zala na ngai Denis Bwene incomparable mutote le bana zati na réalisation donc azana été na kepe ko pesa mbote bongo na le big manager Ado Panzo mfumu wa Congo mwana mfumu Kimbangu et big salutation na mwana nanga moko Oracle bisous bébé Oracle tukutane la prochaine fois.